Mbote mingi bandeko balandi ya Numerica Television na tango na biso na bino ilamo mingi episameli biso na tina bulandi manaka na biso mama likambo moye tumisena yango na biso na bino na maitali bongo moboko tope ya motuya we kulika bongo na kati ya mokili ya bato ya abomoi tutumbeli biso na bino bulandi manaka mingi na tina ya manaka ya biso na bino na mama na biso na likambo ya pokwa lelo zali kaka obe bokobi tope kokende kaka obe na molende na etingia tope bokobi tope suite nde bokobaka na lokota ya français ya bapaya tolobaki na biso na bino ete na oetali bongo lobiko tope lisiko ya baibomoi ekoya tope kouta na nzela ya nani tope na nzela ya lolenge kani pamba te na mokili yango ya bato ya bomoi awa na ekolo kongo ya biso ya bosomi tobikelaki na posoleki tobengeki bandeko ba kristu tope ba chrétien elongo na bandeko ya eklesia ya baindo oyo ezalaki bongo mingi na lingomba ya vuvamu lingomba lilekamambi moko na papa nkusu kasi epesamelaki na bianoli ya mitune na biso na nzela ya papa lobola oyo azali bongo momemi maloba ya monisi tope ya mokambi ya lingomba iwana kasi tokamataki mokano ya bokobi kaka obe mama likambo yango kokota na bozindo totondi botondi mingi ya mboto bana manaka yango na bayebanso bandeko bapapa bamama na bolamu bwa bino bozalaki mike na ntina bolandi biso na angele penza na motu ya makasi pamba te bieno na bino tope esengo na bino mabanzo mabino makomelaki biso na lokolo ya mondele tope na lokolo ya mondele moye motiami na se etando eke na bino tope numero ya telefone na biso bandeko epai nepai bopesaki mituni na bino bandeko epai nepai bopeki mabanzo to makanisi mabiso mabino tomolakaki elongo na mobongisi ya manaka mango ete poso lelo tokozanga te kokomisa maloba mabino na mboka esengeli mpona koyete boka matabongo biano na mituna miso mituna kibino tika ete tokota na bozindo ya manaka mango elongo be na babiangamaki na poso eleki yango oyo tonakaki bino ete tokozongisa bango na mokolo malelo mpona bokobi makanisi tope mbela tope bozindo ya maye tolobeli biso na bino teli bongo bisiko ya bato ekouta na nzela ya bakimbanguisme to bayikimbangu tope ekouta bongo na nzela ya bakristu na nzela ya yesu masia na loboko ya mobali lolenge posolekaki tolaki bongo na ndeko Gilles elongo na ndeko Diwata ndeko Kalala Gilles azali bongo révérend tope pasteur na ngambo ya loboko ya ye azali bongo elongo na papa Diwata ye pe ali bongo mo Kristu bango baba be basali na Nzambe na eteni ya ba Kristu na loboko na ngai ya mwasi na azali bongo be na mobiangami wazaki na posoleki na kombo ya papa Lobola wazali bongo moko ya lingomba ya baindo oyo ekambami bongo na papa nkusu na kombo ya vuvamu tomopesi na bino banso mbote pe mokolo malamu mbote ndeko na banze ete papa Diwata papa Kalala elongo na papa Lobola manaka elekaki ya posoleki bandeko balandi batondi bino botondi na biano na bino tope na mabanzo oyo epesamelaki bino na poso yango kasi boni bokolongono bwa nzoto mangomba mpe etedi na bino bolandaki maloba ya balandi moko sima mosolengekani tobani na ndeko Kalala balandi ya mission na biso babengaki ngai ebele bayebisaki ngai ke ozali na voi ya bomo ya seko oyo ya solo metoboyi okende kosolola lisusu na motu wana yo afermir biso tokolala liloba ya nzambe okobikisa biso na yebisi bango boye na mokanda bible elobi bien que le Seigneur Jésus-Christ discutait avec les Juifs à propos de leur doctrine. Zonsa lingala. Yesu Mesia azaki kukabula makanisi na bayuda basusu. Na tali bongo imonisi. Voilà, Paul Père Yena Pierre babandi ku discuter oyo baboy ezali discussion oyo kopesa bitumba. Donc si l'année ici na kokende ka ko partager na ye total de quel côté
oyo bazali na busolo na baoyo bazala na buta oyo akuremarke ke aza na busolo alanda nzela ya busolo matondi mingi ndeko diwata maloba ya bailandi epai na yo ekomaki olengekani. Bon, merci journaliste. Na kanchi oyebi mboka na biso tozali na difficulté na o etali courant. C'est vrai, en tout cas ngai nalandi yango te. Mais ndenge ndeko Jules ayebisi ngai ke ye alandaki ezalaki bien pour la biso et encourager kingai il faut to continuer débat oyo po to sunga bandeko na biso ba mwindu oyo bazali induit en erreur na oyo etali nkolo na biso Yesu Masia. Matondi mingi tozongi na loboko ya mwasi epai wapi papa lobola topesi yo lisusu matondi mpona bozongi mokolo malelo kasi maloba ya balandi ya poso eleki epai na yo ekomaki lolengekani. Bon, bandeko balandi te na biso basengaki biso ete tokopa bongo kokoba na etumba oyo tokosunga bandeko bazonga na nzela, donc tosala makasi ete tososolisa bandeko bazonga na nzela. Na ntina yango tozongi na mokolo malelo mpona bokobi likambo yango kasi tokende ya bozindo makasi ya kosembolisa biso papa lobola tokozonga epai na yo makambo yi malamu kuna ndeko kala na to bande epai na yo tokendeki na bozindo ntango bandeko ya biete wali kotambola na nzela ya bosembo lisiko ekoya na nzela na Masia na nzela na Yesu lolenge bobaki yango poso eleki kasi na olenge kani topesi mwa ntango mibale oloba na biso na yango. Liboso nakoki koloba kaka oyo mokanda tozali na yango babengaka Bible balobaki ke bato lokula biso nde bakomaki yango na koyebisa bango pe ya solo ezali bato lokula biso bakomaki yango tuna bato nyonso basala mosala na gouvernement na bakabinet ya baministre meme na ministre ya basociété basecrétaire bazalaka baconseiller bazalaka bachargé d'étude bazalaka badiscours nyonso esalaka président de la république nyonso esalaka baministre esalaka bachargé d'étude na baconseiller et puis directeur de cabinet afignole yango ekei ntango ministre asigne yango balobi ministre songolo atindelaki président mokanda ou bien président asalaki boye. C'est comme ça bible ekomamaki na nzambe ye moko aitilizaki bato puisque c'est signé par Dieu en disant nzambe alobi boye ya solo soki tondimi ke bible oyo bazotanga biso ezali nzambe akomisaki yango na bato boye tokokende malamu tokoyeba ke bomo ya seko ekouta epai ya nkolo Yesu Kristo puisque na Luc chapitre 1 verset 14 ntango bakangi Jean Baptiste balobi Yesu akei kote ya évangile ya nzambe balobi ya bajuif te akei kote ya évangile ya nzambe mokili mobimba. On n'avait pas dit seulement en Israël mokili mobimba chémarie matondi mingi ndeko diwata lisiko ekoya na nzela na Yesu Masia na olenge kani. Merci nakanisi Bible au livre de référence Bible lobiko ezali pona juif kaka te pona mokili mobimba tuni na lolenge kani. Yesu apesi mitindo na bayekoli na ye alobi bokende na mokili mobimba bopanza sango malamu boteya bango oyo nyonso nayebisi bino mpe babatela yango oyo bakoyoka mpe bakosalela bakozwa bomoi ya seko. Donc lobiko eza kowuta na nzela na Yesu Masia na moto ya kondimela ye na oya kondimela po alobi boye na Jean 6:38 alobi na uti na likolo na kiti na se pona sala mokano ya moto ya tindinga. Moto ya tindinga alingi ete moto nyonso
c'est lui qui... La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et la vie éternelle. andimeli mwana aza na bongo ya seko kondimela mwana elingi koloba nini kondimela mwana ezali kondima mateya mwana te mpe kosalela yango mpo omoni ata na lere moko ayebisaki na bayuda alobi ce n'est pas ce que disent ce qu'ils disent ezaki baoyo baza koloba nkolo nkolo bakokota na bokonzi ya likolo mais oyo bazosala mokano ya tata na nga nde bakokota na bomoi ya seko c'est-à-dire que lobiko ya mokili mobimba ezali kouta na nzela ya Yesu Masiya matondi nakozonga epai na yo toye epai ya papa Lobola bandeko likonda biso lokola mondele etiami na se etando eke na bino to numéro ya telefone wana bosala yango mpona kotindela biso mabanzo mabino na mituna to mpe epai kani olingi kosembola mabanzo tokamata bongo bwania mpe mayele na malikambo tokobela na pokwa elo elongo na biso mpe na bino papa Lobola toye epai na yo na ngambo na yo motuna obe moko na tuni bandeko ba Kristu soki lisiko ekoya na nzela ya Yesu Masiya na lolenge kani yango obe motuna ya koye epai na yo olobaki na biso ete lolenge Yesu azali lokola motindami lokola mosakoli lolenge moko mpe kimbangu azali etinda obe moko tozongi epai na yo ntango tokobaka ete bayindo bazonga soko bayindo bazongeli nzambe ya bakoko babango te bakokende ya libungi pamba te bakozanga lisiko awa walingi koloba na bosembo ete lisiko ekoya bayindo ntango kaka bayindo bakozongela nzambe ya bakoko na bango kasi lisiko yango ekoya na olenge kani soko bayindo bazongeli bakoko na bango to mpe na motuna ya bosembo ete na nzela ya kimbango lisiko ekoya na olenge kani mpona bato banso bakolanda biso matondo mingi ndeko na nga molopwe na lolenge obengi biso ete tokoka bongo kozongela masolo maye tozalaki na yango mbala eleki kasi ya pasi na motema ekozala kaka ete masolo yango tokoloba yango na bato basolanda biso mpe bakokomprendre mais ekozala mpe malamu mingi ete toprofite na yango lokola ndenge tovandi na plateau awa pamba te olanda ndeko na ngai papa kala na motuna otuni a revenir sur masolo elekaki na lolenge to totalisaki ete mokanda oyo ya biblia ezali mokanda eye mpona mokili mobimba te mpe ekomamaki kaka na bato lokola biso nde bongo ye akozongela lisusu kotalisa ete te ekomamaki na nzambe ezali na signature ya nzambe mpo bato oyo bakomaki yango bazalaki inspiré mais ekozala pasi ndeko molopwe pamba te soki nalobi natuna ndeko na ngai kalala liloba inspiré elakisi nini akokoka koyano na ngai te pamba te inspiré elakisi tout simplement oyo euti na molimo bai anglais bakoloba in spirit likambo nyonso oyo euti na molimo na yo mpe okopie yango ayere te nde yango babengi inspiré eske hymne national na biso ezali œuvre inspiré te ezali œuvre inspiré parce que ezalaki kopie ayere te euti na molimo oyo ya moto oyo asalaki yango nde bongo eloko nyonso oyo euti na esprit na yo vous comprendre nde yango bakobenga inspiré donc le mot inspiré ezali oyo babengi dérivé mo wana kaka inspiré ezali dérivé na lopoto donc dérivé ya verbe ya mot esprit donc le mot esprit nde yango epesi verbe inspiré oyo euti kati ya molimo oyo euti na kati ya molimo. Donc il y a plusieurs livres inspirés oyo nzambe akitisi kati na bato ete akoka bongo komema sango ya lobiko na ye epai ya bato bakoka kubika na nzela na bakoka kubika na makanisi na oyo ya ye nzambe. Donc il y a plusieurs livres inspirés nde soko koti na kati ya Coran kuna baklobi nini la ilaha Muhammad rasulullah elakisi il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi, Allah, et Mahomet c'est ton envoyé.
la ilaha muhammad rasulullah. Donc ba arabe soko tuni bango bakoyebisa yo ke nzambe le bakoko na bango balakisa bango nzambe azali na kombo mosusu te, kombo na ye ala nde bongo motindami na ye oyo batu bakozwa lisiko. Donc batu yango banani, ce sont les arabes. Malheureusement bango pe basai kaka lokola ba Kristu balingi ba universaliser message na bango. Nzoka tango molimo ya nzambe ekitaki na angelu Jibril pote ako kakosikola ba arabe nde bongo nzambe kako ya kilimo kili akoyebisa Muhammad na nzela ya ange Gabriel Jibril ete yebisa ba arabe boye la ilaha muhammad rasulullah takisi ke nzambe mosusu azali te obelenga ala pe Muhammad azali mutinda minangai. Mais yoka sikoyo ndeko na ngai awa epai ya ba indien na ye awa na yaki na mukanda oyo natina mukanda oyo soki koko na ngai David ete David komo na yetu anakombo amende koko dikanga bendelanga mukanda oyo mwa muke po bandeko na ngai tindenge bava voilà mukanda oyo ezali livre sacré ya ba indien kombo na yango Bhagavad Gita mukanda oyo nzambe asolola na ba indien yoka sikoyo makambo ekomami awa na page 8 bazali kosala la portée, donc teneur et portée ya verset oyo nzambe alobaka epai ya ba indien yoka sikoyo masolo ezali nzambe alobi boye. Donc kuna ba bengi ye Brahman, hein, l'être puissant Brahman ndenge bende ba bengi topé Sri Krishna alobi. De même le Seigneur suprême oyoki ndenge ba Kristo bayaki kokosa nani ndele bakosi ke ba indien bayebi nzambe te, mais yoka na mokanda na bango ndenge bazali kobeka masolo wana ya nzambe l'être suprême yoka. De même le Seigneur suprême descend de son royaume dans celui de l'énergie illusoire, c'est-à-dire dans le monde le monde illusoire, les mauvaises choses de ce monde. Donc na mokili na biso bengi ya moki, donc l'énergie illusoire. Donc de même le Seigneur descend de son royaume dans celui de l'énergie illusoire et il offre personnellement aux âmes conditionnées le remède à tous leurs maux en leur donnant le Bhagavad Gita. Est-ce que yoki balobi kolo yangu ya nyonso akitaki na kati ya mokili oyo ya mabe nde bongo pote akoka kosikola bango na mabe ya mokili oyo akitaki pe apesaki bango Bhagavad Gita ete ekoka kosikola bango esikola bango nde bongo papa kala na kati ya mokanda wana na Jean chapitre 3 verset 16 balobi parce que tout le monde a péché et c'est ainsi que le Seigneur a envoyé son fils unique, paraît-il unique, et que quiconque croit en lui ne meurt pas, qu'il soit sauvé. Est-ce que l'on dit? Donc les trois phrases là oyo balobi wana la ilaha muhammad rasulullah, parce que tout le monde avait péché et le Dieu avait cru, a préféré envoyer son fils unique pour que quiconque soit sauvé en son nom. Awa balobi kenzambe akitaki ye moko na kati ya monde oyo illusoire na nzela ya Krishna ete oyo nyonso ye akoloba ekoka bongo kosikola batu na mabe bazali na yango na kati ya monde illusoire. Qui dit vrai, qui dit faux. Eli koloba manso iwana ibe bungisa bazo tope moto na moto akobimisa olenge na ye kwa litama bazo mayo uzali molope nde na conclure na mwa mutu no tinga liboso na lombango. Eli koloba tout simplement que ezala ba arabe ezala bana Israël, les blancs, les occidentaux bamemeli biso mokanda oyo ya Biblia ezala ba indien na mokanda na bango onoti kolakisa Bhagavad Gita bango nyonso balobi bosolo pamba te nzambe azali na tous les moyens oyo ye autilisaka epai ya ekolo na ekolo ete akoka kobikisa bango soki bazali na kati ya pasi nde bongo biso bato mwindu dans la détresse na kati ya kobunga na biso akanisa kipe biso yango atindela kibiso mfumuki mbangu na message ya lobiko ya biso bato mwindu. Donc il n'y a pas à discuter, ezali eloko oyo ezali polele chaque peuple akotambula na religion na ye, mais ba papa na biso ndenge baza wana sokola kisi bango neti bonkanda oyo ya ba indien babengi yango magie nzoka ezali bokoko ya ba indien
Coran babengi yango magie nzoka oyo wana soki mundela ya kawa te na colonisation mbele bayeba yango te mais mundela okola bi kotuka biso aye na mokanda wana mais lobola nalingi moko na elo to tia na mabonga te oyo yalobi bino bawa oyo balamuka te tolingi kosemba moko na elo moto iso atalisa na mokili atalisa na balandi ya manaka mabiso mali kambo to ko biso na bino ya kotalisa bango na nzela kane lisiko ya solo ekoya na to ekobelema na nzela oyo azali tango koloba ete moto akolanda kimbangu tope moto ajongi na bokoko boye soko to sosoli na bodzindo olingi koloba ete esengeli moto na moto ajongela nzambe ya bankoko baye koandisa mana emoniselo nzambe tope mokeli apeseki na nkoko na bango eibongo tokozongela yo papa kalala yambo tojonga na bodzindo ya ngambo na bino ba Kristu na bandi na bodzindo na tango elikaki na yambaka bino na manaka mosusu ya koloba ete mwa bulungane na kati na ba Kristu pe lokola ba Kristu basusu bakotata bana mabanzo oyo kotala biete obe Yesu ango ye wana bokoloba azali obe tata yemoko azali obe mwana kaka yemoko azali obe molimo santu kaka yemoko kaka obe na ngambo ba Kristu ba miike balobite azali tata mwana molimo santu te ayika obe mwana ya pamba ba miike balobite ye azali obe molimo santu yende ali makambo iso ya mokili ya bato ya bomoi lokola pe nde kwa koloba mwa boyinga ekwami na ngambo na bino ba Kristu bokolobani na kati ya likambo yango apesi papa diwata parole aloba puisque nalobaki lelo ke na koloba mingi te me nalobi kaka eloko moko ya 2 Timothée chapitre 3 verset 16 elobi ke toute écriture est inspirée de Dieu, pas de l'homme qui est inspiration de l'homme. Non, ici la Bible est inspirée de Dieu. Merci. Papa journaliste, merci mingi. Motula na yo ezali clair. Lobiko ya moto ezali ko wuta na kimbangu to na Jésus-Christ. Eza bointe. Natuni motuna mosusu tokoba oui nalingi nasembo sika wana pona nini po déjà komba simo kimbangu ebimi alors nalingi naloba bo monsieur le journaliste ezama wa mingi na biso batu mwindu parce que namoni ke bakambi ya mangomba ya biso batu mwindu bakotisi bandeko na biso batu mwindu na erreur ya makasi nakanisi lelo soki totali d'abord na Afrique religion africaine ezali na ba esaleli na ndenge ya bato ba Nigeria baza na ndenge ya bokoko na bango ba Gabonais baza na bokoko na bango biso nyonso toza na unanimité te. Ça c'est un. De deux, naye kaka pona mboko ya biso Congo pesa ngaita oyebi na mboka na biso awa Congo justement il faut que symbole bien pour tous na heure de la vérité alors na mboka na biso na koyi koloba tozali na ba courant ebele ba mangomba ebele oyo ezali kosala bunzambe ya bokoko mais soki otali baza na kati ya bokeseni makasi non c'est pas bokeseni même koyinana baonde baza na nzambe moko ya bokoko soki tokei na lingomba ya liboso église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète par l'envoyé spécial de Jésus-Christ comme on est Simon Kimbangu kuna balobi ete Simon Kimbangu azali nzambe mokeli soki tolongwe na église wana tokei na grand éveil de la conscience africaine tozali na bokambi yango ezali mosakoli atoli mosakoli atoli ye amibimisi lokola le libérateur de l'homme noir contrairement na kuna na Kimbangu balobi Kimbangu nde nzambe mokeli tango toye na vuvamu oyo boye papa Lobola aza ko représenter vuvamu alobi Kimbangu azali nzambe te mais azali sauveur mvuluzi
Donc il va à la azokene la bokeseni ya atoli, azokene la bokeseni ya Simon, ya église oyo ya nani ya Nkamba, église de Jésus sur la terre. Ce qui tokei na église des Noirs en Afrique, toza kuna na papa Simon Badi oyo boye azako tia pe contradiction na oyo etali papa Simon Kimbangu. Po bango kuna balobi te ebembe ya Simon Kimbangu ezalaka na Nkamba te, ezalaka soki wapi. Alors que kuna na Nkamba bayebisi biso ebembe ya Simon Kimbangu eza na Nkamba. Soki tokei na église spirituelle ya Abanda Nzambe ya Bokoko, yepe a récusé alobi non ebembe ya Simon Kimbangu ezalaka na Nkamba te ebunga kaka ndenge wana. On va placer l'homme noir dans une contradiction, la confusion, tozo eba susute. Kasi lo nge moko pe bino ba Kristu tokokoma kuna tozana tokokima na sima tango papa soki tokosala mission pona tango na inde okamanaka na okamanaka na kokima sima tango na yango na lobi to sabo to na boyite na kopesa yo na tuni motuna na tunaki na ngambo ya explication claire tango pesa ngai tango na tunaki motuna boye na ngambo ya ba Kristu bamike balobi ete Yesu ali mwana Nzambe. Obeka na ngambo ya Kristu msolobi ete Yesu ali Nzambe. Obena kati ya ba Kristu bamike ali tata mwana Molimo Santo. Merci. Makambo wana pe olenge po osemboli epai na bango ekosala molenge wana. Na ngambo na bino omoni tete pe bulungane zwami makasi moto pe kopesama na mwa boika makasi epai na bato. Vous avez la raison. Vous avez la raison parce que tango oyo kotali boye na boye isi kwa mwe pena yango oyo na lingi tosembo lelo oyo boye toza koloba christianisme tango tozo tanga christianisme bato bazomona église catholique tango bazotanga christianisme bato bazomona église protestante tango tozo loba christianisme bato bazomona église de réveil mais en fait le christianisme ezali église catholique te. Le christianisme est l'église de réveil, est l'église protestante. Le christianisme est ali mateya oyo Yesu ateya kitambo zaki na mokili. Pena misala na ye nde yango oyo babengi christianisme. Donc mateya oyo boye Yesu ateyaki ayebisi na bayekoli te bokende bosala bayekoli na mokili mobimba. Pe boteya bango batosa makambo na yebisi bino. Alors sango oyo boye kono Yesu ayelaki biso eteyami na mokili na bayekoli na ye po Yesu azaki na bayekoli ye azali maître bazobenga ye maître pe bayekoli na ye babengi bango badisciple. Alors badisciple oyo ya Yesu mbala liboso babengi bango bakretien na Antioche. Mais disciple ya Yesu ezali nani? Disciple ya Yesu ezali croyant oyo andimeli mateya ya Yesu pe aza kosalela yango. J'insiste oyo azako salela yango nde ye wana moyekoli na Yesu oyo babengi chrétien. Chrétien azali te moto azako teya akebusala azana idolâtrie na ye alobi naza chrétien. C'est pas un chrétien. Chrétien azali te moto oyo boye azali koniko boma batu et puis alobi naza chrétien. Ce n'est pas ça le chrétien. Na kozongela yo papa lobola toye pa ina yo lelo ndenge papa diwata semboli mwa bulungana pe na ngambo na bino koto kimbango ali molimo kimbango ali tata kimbango ali motindami kimbango ali buluzi ekopesa pe moto fasi niko bape na ngambo ya baindo boyokani pe kwa mi makasi te kasi pa boyokani zali te ndenge pe pa ina bango lisiko kulelo ndenge kani pamba te moto na moto akobundisa liko bete e monisere yango pe kobundisa makasi lisiko kulelo ndenge kani pa ko mobulu ezali matondo ndeko na ngai mpe koko na ngai molopwe bulu yeke mpe mobulu nyonso to ekoti awa ekosila mokolo bandeko na biso bakristo bakocomprendre ke bazali na mbongi na mondele ekozala facile, ça va se laver mine de rien. Ndeko asotingama malgré toute la longue introduction ngana salaki après si biso verset awana mukanda oyo alobi tata lobola olinga te
nga nayebi que toute écriture est inspirée de Dieu. toute écriture est inspirée de Dieu. Atangi yango na livre ya 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Tata diwata kuko vanda moi vient na moni chaleur le qui makasi toi apporter plus de lumière que de chaleur hein. Merci la moi kimia. Tango tata kala la kise loko huyu na 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Tata kala la ayebite ete livre ya Timothée et comment maki à peu près, si j'ai bonne mémoire, vers l'an 42 après Jésus. Vous savez comprendre? Et que livre et Apocalypse et après le concile de Nicée, c'est-à-dire que leur roi Constantin le Grand, il y a vendu ça, religion chrétienne. Il fallait bazwa bamikanda mususu babakisa. Vous savez comprendre? Alors, je dis bien après le concile de Nicée, donc après l'an 300. Nanzela empereur Constantin. Beaucoup mosusu, le col a écrit, il y a Marc, le secte des apôtres par exemple. Et il y a vers l'an 12. C'est-à-dire que tant que Jésus a le bien, tant que l'apôtre Paul a commis un waké, toute écriture est inspirée, Bible n'est pas la forme où ils allaient les loter. Donc, basali dans la compilation, dans l'autre basali anthologie. Donc, yendenge alobi, yemoko apôtre Paul a se référé dans le message Ancien Testament. Pour version on est dans l'Ancien Testament, toute écriture est inspirée. Donc, quand il dit que toute écriture est inspirée, ce n'est pas qu'il parle de cette Bible-ci, parce qu'à ce moment-là, ndekonangai, Bible ezalaki inspiré dans l'ingé ou l'anga malamu. Bible ezalaki n'a formé parce que la Bible sera formée vers l'an 300. Ndé empereur Constantin le Grand lui que bozulanga ba écrit bosala yango. Il n'y avait pas encore les épîtres, il n'y avait pas l'Apocalypse et il n'y avait même pas, je crois que l'évangile il y a lui qui n'a Marc partout bango bazala qui va pas traiter. Alors que ça n'a rien à voir, ces versets-là n'a rien à voir avec la Bible comme document des deux alliances, comme document du Nouveau et de l'Ancien Testament. Non. On sait comprendre. Donc, il faut un contexte na yango. Quand tu dis que toute écriture est inspirée, c'est lui qui a déclenché cette parole, qui a parlé ainsi, c'est référé à l'Ancien Testament qui existait alors à ce moment-là comme document sacré, parce que la Bible n'était pas formée dans son contexte actuel, il y a Ancien et Nouveau Testament. Donc il faut toloba biloko toyebi. Nde yango mbala ileki na lobaki ke au moins na plateau na yo. Aucun pasteur formé, aucun prêtre ne peut venir ici. Aya asala débat nangai sur babiloko oyo. Parce qu'ils en connaissent. C'est ainsi que quelque part, Makambo Oyo, bah pasteur des églises du sommeil, église de réveil, bazo zuelango kakabongo. Pas basango nege bazali wana baebi ke ezali commerce na bango, na ba pasteur formé, baebi ke makambo ya Bible, awe ezali mombongo pona kubika. Mais ezali na bato mususu bazaka ba saleri ya Nzambe. Alingi peza Nzambe neki papa di wata papa kala la bazali awa. Ta mususu bazo linga peza Nzambe, mais bazo croire dans l'erreur que ce document est venu de Dieu. Tu vois? Et là, c'est vraiment regrettable. Alors, maintenant, pour revenir un peu sur l'essentiel, ndenge papa diwata, auti kulobalobi non, kune panabino, kimbangu bamususu balobi Nzambe, bamususu balobi mwana Nzambe, bamususu balobi papa atoli alobi yende nani, mais papa atoli ayebi ki mfumu kimbangu nde mobiki siabaini. Akolobalanga le contraire était, mais là n'est pas encore le problème. Parce que motuna yo tuni bango bakoki mais pas correspondre na yango. Otuni bango Yesu ye nani? Nzambe, motina mi Nzambe, topé molimo mosanto. On se comprend? Ils n'ont pas répondu à la question. Soyez un peu calme, tu auras le temps. Mais papa dit what? Alors, Biblia ndenge lobby au sujet de Jésus, peut-être parce que na ebiteli batanga kabuku yango na bango, soit disant buku ya Nzambe. Donc la Bible. Na Jean chapitre 10 verset 30. La même question au papa Diwata
a bimisi lokole bimisa confusion, mais ezali clairement cité dans la Bible. Tango Yesoye a rencontré le même problème oyo mfumu kimbangu azo rencontré le père bisu bayindu. Yo ka Yesu ngi batuni ye. Yesu batuni ye boye. Batuni ye mutuna oyo na Matthieu chapitre na Jean chapitre 10 verset 30 to ban un peu vers 31. Jésus alobi na Jean 10 30 alobi moi et le père nous sommes un. Ah bon? Bayuda batombo. Qu'est-ce que tu dis? Yo no sabe ko sa mutumoko. Bayuda ba fâché. Yesu alobi alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui est qu'un homme, tu t'es fait Dieu. Alors, Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé, c'est-à-dire la loi, si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Donc Yesu continuer verset wana. Faut pas transformer verset elandi elobi na continuer par sa volonté. Tina 36 continuer. Alors yo kana continuer. Ah tata diwata. Alingi to kata te. Na yebi verset pas continuer kanisa kimo Kristo na yo. Kimo Kristo esengeli kozala kimia to kerengo malembe. Yesu alakisa Merci. Si elle a appelé Dieu, si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, et si alors l'écriture ne peut être anéantie. C'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Si vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. On sait comprendre? Oui. Si elle a qui signe, est-ce que vous pouvez dire avant moi que nous sommes dans le plateau? Papa malembe to kosenga yo to kobotolo mo papa na libela mbala mosusu pamate to ini tangoke esina ka botosi ya mbela na to kobotolo maloba. OK, acha biso à l'aise, na kanisa acha biso à l'aise. Alors alors la qui signe, et la qui signe Yesu alobi na banga lobi ke tout celui par qui la parole de Dieu passe. Oyo nyonso epesameli ye eteliloba ya Nzambe elekana nzela na ye nde bakobenga ye Nzambe. Yango oyoki babenga ki David le Seigneur po avandaki na kiti ya bokonzi ya Nzambe. Nde yango babenga ki Moïse Seigneur. Nde bongo Yesu akoloba ete mais comment metana na mokanga na bino te. Oyo nyonso liloba ya Nzambe epesameli ye aloba nde bakobenga ye Nzambe. On se comprend. Non pas qu'il devient le Père créateur, non. Non pas qu'il y a comme une Nzambe tata mokelwa bikela mote. Lokola liloba ya Nzambe epesameli ye alobe pa ya bato nde bongo bato bakobenga Nzambe. Nde bongo na nkamba na 1921 tango mfumu kimbangu akiti bato na komona ya botamangite abotamaki lokola bato lokola Yesu. Pour le bien akiti. Nde kaka peuple baka Jésus qui est descendu du ciel. Hein? Personne ne montera au ciel si ce n'est que celui qui en est descendu. Alors que Yesu abotami na Marie. Qu'est-ce que l'on dit te ça marque bongo pa uté pa ya Nzambe réalité de yango wana. Abotama na mwasi akufa mais na mulimo azali ndenge moko pe Yesu abotama na mwasi akufa mais na mulimo azali. Donc ezali bongo. Alors maintenant nde bongo na lolenge wana awa elakisi ke mfumu kimbangu na 1921 babengi ye Nzambi. Nzambi pona nini? Parce que oyo nyonso ye alobaki eutaki na nzela ya Nzambe. Lokola azali kotatola maye Nzambe akitisi na ntina ya bato nde oyo nyonso ye akoloba ezali ya molimo ya Nzambe nde bongo bakopesa ye titre wana. Yesu tanga mekaka kalobe pa ya bandeko na babambiye mabanga. Mais en réalité il était Dieu parce que la parole de Dieu liloba ya Nzambe ebandaki koleka na nzela na. Donc il n'y a pas de confusion. Mais batata na biso bazo ko comprendre te. Pona nini bango babenga ka Yesu Nzambe. Bakobenga Yesu Nzambe parce que Yahweh Nzambe abakoko na bango
autilisaki ye mpona kolobela bato ndenge moko Muhammad epa ya barabe akozala pe kaka nzambe pamba te nzambe ala akoutilize ye mpona kolobela bato ndenge moko Krishna biso pe ndenge moko mfumu kibango azali moto lokola nzambe asali na nzela na ye nde sikoyo bakobenga ye nzambe mais c'est différent parce qu'en réalité il n'est qu'un envoyé de Dieu azali kaka motinda lisiko ekoya na esika oyo bato bali bokabwani oyo biete ayi nzambe oyo biete ayi motindami oyo ekoya te koko nanga mo ekoya te pamba te malgré que ba chrétien balobi ke Yesu nzambe ba témoin de Jéhovah balobi ke Yesu aza nzambe te vous comprendre ba protestant balobi azali motindami ya nzambe catholique bazali balobi tata mwana na molimo mosantu ka nzambe moko pulu yeke désordre dans ce corps ebomi christianisme te ebomi christianisme te ndenge nini ekoboma ndenge nini ekoboma message ya mfumu kimbango ça ne va rien changer lokola bokabwani ezali na kati ya mabanzo ya bato lisiko ekoya te te ekoyasa mais tolobi boye natalisi yo te message ya Jésus vous comprendre bato bakoki comprendre te bamosusu catholique balobi ke trinité tata mwana molimo mosantu kaka nzambe moko batémoin diva balobi ezali lokuta ezali bondoki ndenge mpe kimbangu voilà le problème ezali théologie te problème ezali message oyo ekosikola bato ce n'est pas théologie oyo ekosikola bato ezali message qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé nde bongo soki bato bayoki mayifumu kibanga yaki na yango basaleli yango moto moyinda kokoma mondele akomi moto moyinda donc tokozonga kodirige mokili oyo tokotombwanga mpe tokozonga bato na kati ya bato soki toyoki mfumu kibanga ça a pris le temps les enfants d'Israël mintere 2000 ans pour que va dominer bato fallait attendre plus de 1500 ans dekodiwata lokola mokristu tokima na nsima ya ntango montuna na ngai natuni bino sika oyo lolenge bokomona bakristu bakotambola na kati ekolo kongo na biso ya bosomi na oyo etali bongo evangeli ya bakristu elobeli ya bakristu bolingo na kati ya bakristu etambwisi ya mokili ya bakristu malamu ezali esika bakristu bavandi na kati ya libota na kati ya mosala na esika bakotambola lisiko ezali kati na bango netamboli na bango. Merci. Papa Soni, la haute kolingola oboye nani babengi mu Kristo. Pesa ngai biyano na ngai. Nazo ko répondre yote. Nani babengi mu Kristo zotanga mu Kristo esika bavandi mu Kristo. Na yebisa ki yo awa boye christianisme ce n'est pas l'église catholique. Obosani christianisme ezali église de réveil. Christianisme nazo koma wana, nazo koma pesaka penga ta yo zotikile tango bela loba menga ozokata kata ngai baba le toko tuna motuna moko ya za soskema biso mibale yo potoki tango bela ngana lobia wa bu débat oyo soki tokomema yango mpona tango eloko moko ekozwa mate etando eke c'est 5 émissions to fala etando eke likambo ya tango etando eke likambo ya alors chrétien na lobaki ya boye tokoza na ndako na biso tokendeke église na catholique tokendeke protestant tokendeke na église de réveil tout ça na mibenga ka chrétien na zaboye mais tant so na ndako na biso chrétien bazate pour nini parce que ndenge na wuti koloba mo Kristo azali oyo azali koteya pe kosalela liloba ya nzambe oyo Yesu Masia ayaki koteya po Yesu Masia alobi mateya nanga eza ya ngai te mais ezali ya oyo atindinga. Ma doctrine n'est pas de moi mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7:16. Alors on a vu ce que na Bible na yebo tozomona azokende teya au nom de Jésus tozobenga bango nyonso ba chrétien. Or que en réalité non net na uti koloba boy tolobi église catholique romaine balobi c'est le christianisme mais non le christianisme ce sont les alim misala pe mateya ya Jésus pe mateya wana ya Jésus ekambami na bayekoli ya Jésus moyekoli ya Jésus azali oyo azali d'abord koteya parce que Yesu apesi biso mission bokende mokili mobimba bokende koteya pe boyebisa bango batosa oyo boye natindi bino donc mo Kristu azali oyo azali ko
liboso koteya, c'est un devoir, une obligation pour le Christ, parce que c'est l'ordre suprême du maître. Alors, non seulement aza koteya, mais azali pe kosalela yango. Tango yo na kati ya majina yo. Oye obandisela ba miracle no wana, ba lobi pasteur, aza mosali ya Nzambe. Mais est-ce que Jésus a le bien? Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, oyo ba kokote na bokote likolo, mais oyo bazo sala mokano ya tata na ngai. Donc, toza une erreur fondamentale. Kobanda bandeko na biso ba mwindu bazali ko attribuer chrétien na mutu nyonso alobi aza chrétien. Non, un chrétien azaki po moni na Bible na ye, po azolongola batu nani banzombo tout ça azopesa batu bisa un chrétien. Non, un chrétien, le Saint-Esprit Yesu nda pesaka. Molimo santo oya Nzambe nguya oya Nzambe oyo ezotambusa mo Kristu Yesu nde apesaka. Bible alobi tango Yesu amati, il a reçu du Père le Saint-Esprit azwi na nzela ya tata molimo santo pe yango apanzi ndenge bozokomona. Donc tout le monde d'abord makanisi il a les jours de la Pentecôte. Mais la zone va bien, yo benga pasteur papa bakamati basi ya bato bapesi bademi basakole lokuta mokonelo bato bakosanza banzombo bakosanza bataba bakosanza bamagorodo wakati ya mabodo to kuta lingala kote ya nzoto na bango kasi bango iso balatira mbobe ba Kristo yango na lobia wate tozo benga bango ba Kristo. Mais en réalité na lobi bien Yesu a lobi ezali te oya koloba Seigneur Seigneur mais oya za ko salela mokano. Donc na répéter sous azolongola batu bichoko soki na nzoto azokopesa mabala azopesa ba voyage atoteya pe au nom de Jésus mutu akwei masani chrétien. C'est un serviteur du diable. Il travaille avec la puissance satanique. Pourquoi? Parce que azali ko salela mateya oyo Yesu ayeko teya biso biloko mibale. Eza na jeno matuna ki Yesu alobi nkolo mobeko nini eleki munene. Yesu ayebisi alobi ya liboso linga Nzambe na yo mokili na motema na yo moko na makanisi na yo moko pe na nguya na yo nyonso na mayele na yo nyonso. Ya mibale linga moninga na yo lokola yo moko. Voilà le message de Jésus. Mais ceux qui baza ba Kristu te ko benga bango ba Kristu te. C'est là erreur na loba ndeko na biso ba noir. Bazana erreur wana ya kozwa moto nyonso po ati Bible balobi ye chrétien. Kozwa lingomba nyonso po lingomba na balobi église de Jésus. Est-ce que c'est église de Jésus? Est-ce que c'est église de Jésus? Ben pesa mo comme pesa mo église de Jésus parce que Jésus a lobi boy. Yoka Jésus a yebisi Pierre. Alobi yoza Pierre. Na likolo ya libango yo na kotonga lingomba na ngai. Biloko mabe kokota te. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Lingomba ya Yesu ezali lisanga ya bandimi oyo botami ya sika, c'est-à-dire bongoli motema bakomi kotambola na ndenge mateya kolo Yesu ateyaki. Mais ezali keke parce que bazana batu 5000 nde église de Jésus. Bazolo bape église de Jésus. Mais nakati bandoki batondi kuna. Mais Jésus a lobi dans mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc c'est une erreur d'attribuer le chrétien, considérer le chrétien, moutonnion surtout, à la Bible, moutonnion à guérir, à malade, à bixer, à fou, à le chrétien. Non, N-O-N. Matondi mingi. Bandeko boko na biso epai ne pai toki masima ya tango mabanzo mayo benga biso lokola mondele mu motiami na seta mbeke ndia bino papa lobola toki masima ya tango lenge ndeko auti kosembolisa bisanga to pe balabala balandi ya ba Kristu alobi banike bai bato la bangote kasi bati la mbana bango asemboli neteni ya kimbango to jongi epai na bino lenge komona bai banso babili nzela ya kimbango ndenge tuna ki epai na bango nzela o babili ya kimbangu ndenge okomono etamboli na bango efandeli na bango na kati ya bato enikobete baipe na nzela bisiko matondo mingi ndeko nanga molupwe ezali pasi pe koseka lisusu makambo yango ndenge ezoleka awa yambo te topesa biano na motuna mwa bino
tolingi otikala ata bomoke ngeta tosososo tolingi toyebisa data diwata tata esengeli vous comprendre Bible au fond. Et je reviens pour dire que il faut que mon canot les amis mon canot ya bato et salemi na bato lokola nga na yo. Et utana likolo te nzambe ya sinya yango te. Et nde bongo soki bokososola bongo bokoyeba ete nzambe c'est le bien et le mal. Et que par là on peut comprendre contrairement à ndenge uti koloba l'Esprit Saint ezali Yesu mutapesa kayango. C'est-à-dire que kozala na bonzambe tupe kozala na bomoto tupe kotambola na nzambe oyo Yesu nzambe alingi il faut Yesu apesa te za mongote. Pamba te okoyebisanga te ke na Chine ndenge ezali wana na mapamboli bango nazo ya koko c'est très important. Na mapamboli ba chinois bazui bayebi Yesu te nzambe asalaka kati na bango te. Lelo bozokende kozwa misale pa ba indien ba pakistanais bokomi bambu siko bino batu bobelela ka Yesu baumbu na bango bazopesa bino ba 30-20 dollars à la fin de chaque mois alors que bango soi-disant bayebi Yesu te bayebi nzambe te parce que bayebi Yesu te et ça passe. Alors na linga tunatangela seulement na mokanda kaka oyo bino et si juste 30 secondes na kanisa pesa ki mo attend souffrir que na to komi na suka 1 Samuel chapitre 16 verset 24-14 yo kandengi lobi pourquoi yebake Yesu te mutapesa kamoli mu santo. 1 Samuel chapitre 16 verset 14 lobi l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Nzambe alongoli esprit ya malamu nakati ya Saoul a remplacé yango na esprit ya mabe euti epanaye. Donc c'est pour vous 1 Samuel chapitre 16 verset 24 et le Bible pour que comment permettre ngai. Donc il faut comprendre que Nzambe c'est le bien et le mal. Yango yoki kuta na kati ya Biblia balobi ke voici que l'homme est devenu comme l'un de nous connaissant le bien et le mal. Na malamu na mabeza na Nzambe na kosala malamu na kosala mabe. Nzambe est le maître du bien et du mal. Mais les chrétiens, vous ne le savez pas et vous ne le saurez peut-être en retard. Alors ndebongo na kati ya mutuna nayo na lobi boye koko nangai pour 30 secondes peut-être je chute dans 30 secondes ndeko lobi boye problème ezali na batute na etamboli na bango na mokolo ya lelo mais l'obiko ezali alors là il faudra organiser une mission monsieur parce que l'obiko oyo ndenge faut toujours considérer l'obiko na ndenge mokili za considérer yango eza ndenge mokote pona biso l'obiko ya bato oyo bako zala malamu na mokili ya molimo esengeli bazala malamu na mokili oyo tant que Afrique kozala dépôt poubelle enfer oyo mundele asali mais ici na mokili ya molimo ezali te pour que na mokili ya molimo bozala malamu esengeli bomona yango déjà na kati ya mokili ya musuna nde bongo lobiko ekoya mokolo l'ensemble des Africains bako comprendre que bakobika ka jamais na nzela ya Yesu bakobika ka jamais na nzela ya Mahomet bakobika ka jamais na nzela ya Krishna ba Kristo ba kibangisa oyo wapi yo tuninga oyo église kibangisa na église kibangisa nzela ya bazali muke indo bandimi bino ni mama mabaloba mabino ndenge bakotambola na kati ya bato mais yango wana ngana se dit ça que il ne représente même pas le 1 million de notre population. Problème ezali etambolité, problème ezali na message ndenge ya kosala na message ya mukimba mutuna ya suka ya bokabwani bakeli bali boni na mokili mokeli nzambe badali boni botango boni bakeli bayi boni mais oya keli mokili ezali sami na bato boni tena bato nzambe boni bien bato boni sembola mokili nako nzambe te banzai bayi miki bayi mingi bayi nzike nako ba mokeli et bakeli to pe mokeli ya mokili azali ye moko tata mokeli azali ye moko ayi moindo to mondele yokana tu na yo na dele to kibana sima tango
Tata Mokeli azali ye moko. Mais te bongo, il faut pas poser les questions en ces termes-là. Non. Il n'a pas de race. Tata Mokeli azana race, mais akela Mokeli na batu ebele, na banzambe ebele, bana na ye ebele, ainsi qu'il vous a été dit dans votre Bible. Créons l'homme à notre image, c'est-à-dire que Mokeli kela mabongo na banzambe ebele. Na kati ya hébreu, na kati ya hébreu, na Bible ya bango, balobi Bereshit bara Elohim et ha, Shamaim ve et ha erez. Au commencement, les dieux, c'est-à-dire le terme là Elohim, et ça dit pluriel, il y a terme hébreu Eloah. Donc, quand ce qui va le dire, Nazo y a été permettre 30 secondes. Bereshit bara Elohim, Shamaim ve et ha, Shamaim ve et ha erez. La qui c'est que au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Naibandeli banzambe basali et mokilebele parce que Elohim et ça dit de pluriel à Eloah. Donc il a dit et continue à faire mais basali et badio kotanga na nombre d'étoiles. Parce que ce que nous avons basali boni parce que chaque étoile est une divinité. Dieu y a un nombre à bateau ensemble à kila la moki. Le Père est créateur et bandeli a nyonso basali ye moko. Ndebongo akokila mokili na bana na ye o basali pe banzambe lokola est créé à son image. Matondi mingi. Ndeko bakiso kabwani mokili bazali boni bakeli. Mokili to bakeli. La Bible mokili za moko. Nzambe alobi, je suis éternel. Or moi il n'y a point de Dieu. Avant moi il n'a point été formé de Dieu. Après moi il n'y en aura pas. Nzambe aza moko mokeli. Yende akeli nyonso ye aza moko. Il est un. Le collègue mondial na bino mbango. Le collègue mondial na bino numéro de téléphone. Bon. Papa Kiwaka 097 21 23 069. Bandela Baïbali. 097 21 23 069. Papa Lobola. 09 98 95 77 52. Je reprends. 09 98 95 77 52. Baïbalingi Baïba Bozindo Boamakambo Oyo. Bakokende na librairie na biso ici kaka ni mikanda ezali na croisement avenue Gambelana Ngiringiri numéro 50 juste au point ndebongo mituna ebele pamba te bozo benga biso buzana mituna ebele ya koyeba ndenge nini mokili salema bakoka na biso bayambo banani message ya papa Nkusu ezali juste au nini alors soki bokomi na A50 avenue croisement Ngiringiri na Gambela matuna bokozwa mikanda na biso kimia ya bakoko pe ya mfumu kimbangu ezala na bino madame de korangai awa nditukawani ngombangu pour kozwa frère Joseph Giwata okozwa na 089 68 46 125 na bandeli 089 68 46 125. Tout ça disposé. Matondi mingi tokabwani awa bandeko bangai na mtondi de botondi mingi dolengi banaki biso na angere pena bokebi butai bandiki ya manaka maye olingi kozalongo na biso kota na nzela lokola mondele moyi motiami oseka ndo ekebi ya bino na tondi botondi mingi na bandeko bansongo bengi biso te bandiki no isika yango esukisi biso na bino mama likambo ya oyo tokoti likambo tele pour lisiko soko mokolo ya mokili tope mokili akopesa biso tango tokokuta na bambala ya sima ekolanda biso na bino ebotika malamu mingi pe kimia ya mokili eingela okati ya biso na bino na tondi matondi potondi mingi na molonga iwangai pe na baibanso bazaki longo na biso na bino botika malamu mingi ezaki bongo mama likambo. Elongo na mwana na
Kambango ya nini baindo tomeman. Ikambango ya nini baindo totalan. Moto tokatele mesaya baindo. Kuna koluka bana